kosela ngai makambo pusana nalakisa yo nzambe ya lola olie yo kende kotonganga partout yakande nalakisa yo orphelin na sunga olie yo bwakela ngai maladi yakande nalakisa yo bangomba na mata olie yo panza libala moninga tuna ye alakisa yo nzambe na ye baluka yeyo nzamba tomboli ye lelo balakela mabe yeyo tala nzamba. Ouais, bana kini bana Congo bana mokili mobimba bana monde entier eza bino Serge Fidèle simple comme maboko banque papa na servi na ondi balobi toye na masolo toyebisa ki bino Fidèle du Mauve eza kabongo donc to na biso kabongo donc Fidèle du Mauve eza kabongo Fidèle du Mauve eza move na bino groupe na bino cinéma ya makelele ti ya baloyenge te ba film bien to memeli bino ba film ya bien to memeli bino ba histoire ya bien soit horaire oyo chaque jeudi na 22h juste sur BML TV papa maman notez déjà donc chaque jeudi na 22h juste jeudi nyonso na 22h juste papa na maman fana na bana parce que vous allez discuter rediffusion na biso chaque dimanche babi chaque dimanche na 16h juste papa pasteur ndeko haute église ozongi palin abi 16h juste dimanche nyonso to abato kende ba rendez-vous totali Fidèle du Mauve bana kina zo bisabino Fidèle du Mauve za makamoto ebisaki bino sur BML TV sans oublier on a koyebisa bana kinki Mauve oyo Fidèle du Mauve eza Mauve na bino tozana posa na bino ba sponsor tona posa na bino onga docteur kingani onga na biki sakabwe onga produit kingani opportunité ngo epesa meli binuti soza poso contacter bureau ya Fidèle du Mauve benga biso sur plus 243 90 74 54 sabalobi plus 243 90 74 54 aux bureaux to sola qui toko peut to le promotion to le marketing a bien pelo on est bana maison ne bana donc sans oublier pour na ko le musique bana qui rendez-vous na biso ezaka chaque jeudi na 22h juste et rediffusion na biso ezali chaque dimanche na 16h na kobo sanati ba oyanga ba sala ki Serge Fidèle d'Azala bon ça là que moto ba boaka moto ba seka moto ba tchola à survivre père après na kati ya bato yemoko trésor qui toi ITV mwana nzambe papa social motema ya mama Aïcha Arsenal papa na Jafet papa na la grâce babi ayo yangoyo Lendel Louvelle papa na Grachal motema ya Karine Yesa ya yo yangoyo balobi mon ami personnel le grand commissionnaire na kata Kimbateke Tati Nguya babi so la posa lopango wana posa babi kende patata babi yemoko inspecteur don babi papa don Mulanda inspecteur papa don Mulanda école la propre école j'ai bien na Kimbateke ko sala ke non bana batanga bien gratuité ofele babi so ngo komisa mwana yo mema na école collège Mulanda donc papa Mulanda papa na Gloria Mulanda et motema ya maman Micheline Mulanda babi na français ba yo ka douleur donc ba français bo yo ka douleur babi biso to mata to kende to koba donc mamango yango ebandi programme yango to pesi bino bana tini jeudi na 22h juste et dimanche na 16h juste quand na bisaki bino ba français ba yo ka douleur même pas yoza yo ka douleur yo nanga toza ka bongo donc toza na biso ka bongo yo pe minene nga pe minene donc toza ka bongo mikole za ka makambo ba finga nga ka bongo ba tola nga ka bongo ba seka nga pe ka bongo ba ina nga pe ka bongo donc ina déjà nga ka bongo na sala eloko te opanda sanga mabe na nga ka bongo na sala eloko te donc babi ka bongo ba ina nga ka bongo ba tola nga ka bongo ba finga nga pe ka bongo ba seka nga pe ka bongo donc ba ina nga pe ka bongo donc mambange za ka bongo Fidèle du Mauve P et c'est la Makambo Kabongo sans oublier Yemoko ingénieur rotini voix maboko nzambe babi mono azala bongo nzambe nzamba longola mandamba pesa ye obona biloko danger landa film na bino prophète Fidèle du moto nzambe film na ba émotion histoire ya goût to po makambo ebandi Kabongo à suivre.
My God, merci Seigneur. Oh, mon Dieu, non. Non. Madame, viens. Viens, madame. Oh non, mon Dieu. C'est bon. Papa, nini yango? Madame, dans mon temps, qui est bon dans la chambre pour que l'église, la mairie cause moi pongi. Nzamba zotali sanga vision moko pona musala nzambe en tout cas, esalinga biete. Oui, madame, to fana. T'as une vision encore pour le berger? Oui, entrez. Nzamba zotali sanga berger fidèle. Bonjour, pasteur. Ah, bonjour. Ah, merci. Papa Diak. Prenez place. Voilà, merci. Tout justement, c'est là qui est un peu, na comprend peut-être na membana comédie. Na meki mo mke kupema. Ndio moni na kusutu kape boye. Na bana kutukozwa pe ndoto. Ndesali ki poso kota mala moko pe na komishinza. Bon papa, expliquez biso ndoto ngo eza pe nani. Ndoto ngo eza boye. Na moni le berger fidèle. Moi si na e na mwana mobali moko. Moi ça simbi mbeli, comme soit simbi kibota. Bon landa ye pour que baboma. Pour vous dire, j'ai vite compris, nous avons qu'il y a un danger et l'ennemi besoin serviteur. Donc, biso, comme la Bible c'est qui est révélé, condamné par la prière. C'est qu'il faut tellement dans le sambo pour que tu aies là, biso. Ça va, papa. Non, le bibou, c'est rien à tout expliquer. Oui, Monique est déjà air et poussani, précisément comme il a 15 minutes, donc dans 15 minutes, il faut qu'il y ait banda. Mais là, quand nous faisons, il faut que soit notre berger. De soumettre dans la prière, de simba na moko na mosusu, de soumettre la prière pour qu'il y ait bakolo ba bitumba. Pour ceux qui de perdre mon tomo kati na biso, et baka biso to komi faible. Donc tout élément to kende, to bongama, de toute façon dans la ta, dans to kende pour dans les insulter vraiment. Ça va, papa, il y a mes amis. Merci beaucoup. Ceux qui te sont dit bon là au soumai. Yangwana papa na tout ça balance Zambé. Oui, là on te dans la janvier. Oui, c'est ça vraiment. C'est qui est très très capital vraiment là moi. C'est pas ça. Bon, moni tout ça moi rapide to kende. Mais papa, pourquoi ça peut expliquer un anda quoi? Oh oui. Non, si vous voulez que vous ayez un sali à monter, vous rappelez même aussi que papa ça n'a pas ça. Ça va, merci. Ok, notre diacre. pasteur. Oui, pour que nous soyons en harmonie. Donc pour tout là les capés pas pasteur c'est que moi. Ah oui. C'est peut-être un bimou. Ah. Ça. C'est bon papa. Parce que tout ça, vous m'avez fait une attente. Comme nous, c'est comme